Le sako na bino bon songai tata songi tata makamokil. Bon, tozolanda video moko awa. Toyoka makambo oyo ya Mike Kalambai na etc etc. Na lundi, excusez-moi, na lundi ba vidéo ebele, ba live ebele, ba avis ebele, ba point de vue pe ebele. Mais na yoka kina une vidéo, enfin audio. Bon, c'est un live qui était passé hein, mais bachango neti audio koyo kaka audio oyo baloba mwasi oyo et faire interpeller cerveau nanga na profondeur ya oyo tozoyoka na ba net boyoka. Tu sais, pas de problème. Les mères sont ça, les mères attachées de presse. Il y a fait un Mike. Après qu'il était mati, elle a monté, mais elle a tabou monté, on va défendre une amie Shabbat. Et ça normal. C'est normal. Bon, les mères ont le droit de défendre le cas à la veille, imaginer, parce que à ça, la panne, elle a causé prendre, elle a été douillée, ben, elle a bisopité. Dans ça, on a bâti ça, on a bâti ça. Frère, mec, il faut payer 10 000. 10 000, c'est notre mitakala. Ils ont 4 mitakala. Ils ont 4 mitakala. Ah ouais. Mitakala, moi, 2500. Oui. Oh. Bandit. Bon. Binomo boyoki na matoi na bino. Azana 4 mitakala. Donc, c'est-à-dire, ne bandela lobaki azana ba soboki landa, au djongo, boyoka. Ne bandela lobaki. Moi c'est un lobby azana comment dire azana ba ndako ya ba photo ya ndako na ya Mike azana 4 mitakala ya Mike. En fait nayo comprendre que Mike ce qui est vrai hein, ce qui ba image on est vrai ou pas naye ko sosola était Mike il a été piégé. Parce que, posez-vous la question, ce qui moi si on a un ndako, azana ba image ndako ya Mike, c'est que soit tindaki moto akende ndako ya Mike, ba kanga ba photo pour na ba exposer Mike. C'est logique. Ça c'est première chose. Moi ce que je ne comprends pas, pourquoi les gens veulent prouver aux autres que non, bango baza ba faux pasteur. Faux pasteur pour nous prouver pour nanza bino boza bato kaka boza na masumu pe ko ndenge moko pe yepe soit disant pasteur wana paza na masumu soki yo moto mokilo komi ko linga ko prouver que ya za na masumu c'est que yo za ndoki ko lega parce que yo force ni noza nango pouvoir ni noza nango ni neza ko laksa ete yo lekiye na ko linga nzambi parce que ko exposer yo ok kuna bon admettons que zalaki yo ou moto mususu yo tindaki to mwasi mususu atindeli ba photo wana donc mwasi wana akendaki kuna soit ou yo moto kendaki na ndako ya Mike bino mibale bosali digi bozalaki ozali mokolo ozali majeur donc ezali consentement ok kuna yo moko volontairement abengisi yo parce que soka bengi yo yaka na ndako na ye ok kuna volontairement soki bosali digi ozalaki capable ya kokanga ba photo na ndako na ye c'est que a violé yo te parce que moto yo bazo violer na je pense pas qu'on soit le temps ya kokanga photo pour le temps kaka ba violer bongo leli ya kimi abimi yake soki motango abomi yo te parce que ba violer muso ba bomaka bon yo soko zuton na yo kokanga ba position ya ba photo ya moto ozo kangi ba position yo so zuton ya kokanga ba photo na ndako na ye c'est que yo po ozalaki consentement ozalaki consentante pardon na projet wana ya kosala digi na Mike. Alors le fait que moi ça zo senga mbongo et fait nga comprendre que non comment se fait-il que ya zo senga mbongo na moto yo soit disant a violer moto ndenge selon moi sango a roloba bo yo ka plus tard on te commande calmement bo yo ka plus tard a roloba oh non moto mo azo violer bato bino ngito le baté moto azo violer bato zo senga esumbong ezala raté parce que ce gars violé yo zwa kaka directement kende directement na tribunal ton à la police pardon ki mambango na la police porter plainte mais yo ko porter plainte tout sur le bono a violer yo mais ozo senga esumbong ezala raté yo c'est que yo okendaki na but ya ko sambisa Mike ozo luka mbongo na ndenge na yo parce que moi aujourd'hui koyoka maloba ya boye ozo senga mbongo autant ya mbongo bongo c'est que ba moni ah Mike akomi na mbongo ebele to kenda kuna biso nyonso
lisanga to lala na ye to kangisa ba photo to exposer na net. Je pense c'est ça. Parce que ngana koki jamais kondima moi si ba violer aza kotel la na dignité na yete aza kotel la kaka mbongo. C'est que ba violer yote ce ko za kotel la mbongo. Parce que moto il va violer atale la na dignité na ye ya kibo mwasi. Bo ka maloba mususu bo comprendre ce que je suis en train de dire. Bandeko biso nyonso na YouTube sauf personne chose en matière sur les mutala bombe l'autre pesa même pour journaliste à TV ça bongo avec un page et ça la ka bongo ya bon mon ngane na bo de o mon na bo de moi attends la porte attends la fond la porte anda ko no fond la ngati ti mo de ji no fond la ti pour biloko na zona ngungo ko venga ko se l'ombe émission pendant 2 mois ça na bima non, quand on a bon thé, voilà, siège. A changé le bien zolo gambongo te. Tout à l'heure le bif va payer yo telle somme pendant otiko bimisa. Maintenant zolo gambongo te. Mais oh, franchement, tu manipules bateau nanette. Tout ça c'est parce que loi n'existait pas en Afrique. On a soutenu le Congo, on a loi exacte. Oyebi kaka ndenge kaka yo moko bimi na net boy. Ozo ça la chantage na Mike. Ce qui a porté plainte, c'est fini. C'est fini, vina yo. Ozalana réseau, zana réseau te. Ce qui a porté plainte, parce que yo sali chantage. Pour loi et peki sami, ko sali la moto chantage, kagab. Bah ça la moto chantage te, wane komi crime, et komi crime. Ozana droit et sali la moto chantage te, ezalagati. Loi est autorisable pour toi ça la moninga chantage te, ezalagati. Ce qui yo sali la moninga chantage, c'est que yo ozana tort. C'est que yozo luka liwa ya moto. Au moins on a raté bano ba sala bango ba chantage mingi ba discrimination na ba l'école. Ba mi bon marapo na nini. Pour qui chantage les kaka mingi. Bon c'est que yo ozo kanda yo lekiye na kibonzambe yo lekiye na nyoso. Donc yo zali mieux ko lekayi. Ni neza ko leksa te yo zali na kibonzambe ko leka Mike. Yo moto za ko sala la moto masumu lisusu chantage. C'est que yo peut ozalo ndoki koleka Mike Tolanda boyoka tanga bonti ce ko commenter sur na bloquer yo o commenter sur ma ben na bloquer les page nanga OK ko finga ça le problème na bino bata ba YouTube kaka oh ce qui ba bandi ko lever la bino vérité beaucoup mi ko linga ko bloquer bato c'est pas normal hein yo zolo ba laisse les gens donner leur avis pourquoi bolingi ko bloquer bato. Parce que besoin de bâton, bazo le belabino vérité et ce soit bino. Faut arrêter ça. Donc Congolais comment au monde a chantage ils allaient leur mort ordinaire et leur mort normal. Mais faut arrêter. C'est parce que la loi est zatée. Ngala data ablo ngala ba défi hein. Bato bazala poto. Bo banda usala moto chantage ndenge bata Kinshasa basala. To bato ya Congo to en général ya Congo mi balé wana. Ndenge bata Congo wana basala ba chantage na ba na ndenge mwaso azo ça ndenge mwaso azo ça la Mike chantage ngasko na saka défi na moto moko ya poto asale la gaga moto pas fan na poto chantage boy tout à la soki ko leka mais vous blaguez avec des mais vous non écoutons la page alors au moins ngati na ko commenter kuna bako bapesa bombo bapage ni bafuta bango te biso nyonso awa omoninga ta balien ona chaka obo fingela nga balien belé a isa balien chaîne nga te balien wana pona tiango kandi na tia wana na futisa bombo par mois biso nyonso bapage to futisa bato bongo par pona eloko to futisa ka balien be na mona na tia mo ndeti lien mo batia lobi ya elonga frère ya pasteur Moïse olela bato finga nga nini boye ezaki lien chaîne. Bonjour, je m'appelle Halima Gadji, je suis actrice. S'il y a quelque chose... Il y a pas de moyen de le battre. Il y a ni boy boy. Est-ce qu'il y a chaîne là? C'est beaucoup de choses pour moi qui a chaîne là. Na foot ça va bon pour na tchela ba loko. Pour na page na pour comme boy. Na ta pour foot ba pour faire tout ça ka émission pour comme na fago ikomi. Oh, moninga na zote la bino ba conversation pour moi que na kosate. Pour na kosate. Si bon mon ya petite crise, pour na tindeli les chambres na yi. Ce qu'on a dans la côte na boyoki. Alobi que a tindeli Mike chambre na ye. Donc cela signifie yé a tindaki ba
ba morpion ba kenda ko attaquer Mike balala na Mike bakanga ba photo na ndako ya Mike pona ba les chantage pour y a bandi ko singa mbongo na net et pas Mike. C'est triste hein? Ba maman mikolo boy Bassi oh soi-disant bino boza ko bundana sur l'honneur ya Bassi ceux qui yo ozalaki na souci ya dignité ya Bassi okwakaki jamais ko sala chantage na Mike par rapport à mbongo bakendaka directement na bino kataka YouTube ezali sika bo eza tribunal YouTube eza tribunalité bon mais marabuzo ba lisusu na YouTube yo ozala ba soi-disant preuve que a violé mais ramène ces preuves au tribunal ou à la police ou porter plainte. C'est simple comme bonjour. Ça ne sert à rien de venir sur YouTube, sur le net, raconter des bobards, raconter tout ce que vous voulez pour rabaisser une personne. Ça ne vous donnera pas une raison quelconque. Non, il faut arrêter ça à un moment. À un moment, il faut que vous ayez chantage purement aux sala na net. Ils allaient rater. Aux alana réseau automatiquement aux en a tort na tribunal parce qu'aux en a droit ya ko kenda ko sala qui chantage sur mototé na net. Ils allaient rater parce que selon loi il faut la procédure bandana no ko sala ko porter plainte na tribunal ce qui likambe sili là au koki ko témoigner na net tant que na tribunal est kati likamboté aux en a droit ya ko leka na net té ya ko sala la moto chantage après ça yombango tel sombo. C'est ridicule, c'est pathétique. Cela prouve à quel point que Mike, ce qui est vrai, hein, je ne dis pas que c'est vrai, moi je ne confirme rien parce que tu es bien net, toujours des bobards, des conneries à 2 balles. Ce qui est vrai, causant vrai, soi-disant photo, il y a nudité, il y a Mike, cela signifie yo na batona yo motoboke ko tenter Mike. Parce que moi je ne vois pas motomoko boye Mike a bengisi yo mukolo boye mama mukolo boye Mike a bengisi na ndako na ye allez bana moko bandi ko draguer yo et na minute dia Mike azo draguer yo okoki jamais ceux na selon conscience na yo tant que majeur ceux yo zo linga yeti oyebi que ah non ya za musala nzamba zo okolobani automatiquement mais ndenge zo linga ngabo yo yebi te yo za musala nzambe okoboya na yo automatiquement mais ceux qui ont ndimi o lali na yi après si manango ke na net le bio non a violer ngai non ils allaient rater on est remis chantage pour binomi balé bozaki consentant binomi balé bozaki consentant pour na bolalana bon comment se fait-il que non bolalani yo balambako bandi ko porter plainte ça se fait pas ils a chantage il y a ko sakanati et ça c'est condamné bozana chance bolandela ba batoloka ba Mike parce que ceux qui eza bato moko boye bazana bongo penza ba yebi loi kasi makambo na bosala na net elikakati c'est pas normal botika kapé buzoba tout ça vous profitez parce que Mike a eu des problèmes avec comment il s'appelle l'autre meuf là putain ah là là bref parce que Mike déjà on entendait ce genre de conneries avec la famille de cette meuf. Bazela, tokolaki ça y est parce que mokolo Mike non comme des petits so ex naï mokolo ex naï abimisaka ba kamone molumbu naï na net libota ya la bande ko ba proche nano ya petit wana ba bandi ko loba oh bozela biso pe tozana ba preuve naï toko bimisa ye molumbu naï bon donc ce qui arrive actuellement là ça m'étonne pas. Ça prouve à quel point, déjà, ça prouve à quel point famille, il y a peut-être, il y a petit ouana, je dis mais peut-être, je ne confirme pas que c'est ça. Famille, il y a petit ouana, comment il s'appelle? Moupenya. Bah, ça, l'organisation, moi, bien qu'il n'a pas stana bango, il y a sans valeur, ce qui dénie, ce qui nani ouana. Point là-bas, bah, piéger Mike. Et, parce que Mike Azali célibataire donc azana droit ya ko goûter moi si ya lingi pour bible pe ki sate mobile a goûter je peux vous prouver ça à plusieurs bon quand ça parce que biso ça va pas stater to yebi bible et pe ki sate mobile a goûter moi si et pe ki samati ezali sumuti
Moi, si pas, un droit, il y a goûter, mobile avant à bala. Ils appellent du soumouté. Oui, ils sont bibliques. Ce que bon dit, maté, ça c'est votre choix. Mais c'est biblique. Ceux qui savent de quoi je parle, c'est bien. Ceux qui ne savent pas, voilà. Un jour, on peut vous donner des preuves. Demandez et on vous donnera. Au lieu de critiquer, d'insulter, tout ça, ça sert à rien. Bon, je reviens sur le sujet. Ça, c'est triste. Kolanda, koyoka mwasi aza kosala chantage na moto bon nga na benga ba na mona ke pasta te pona ngaza ni kaka moi mosali moko boye ya normal a yembela ni nzambe voilà c'est comme tout être humain c'est comme si n'était fait repaza wana abani ne pe ko yembela nzambe donc nga na mona ka bato wana ka bongo et pas nanga o azali fixement direct na Dieu contact na nzambe ezalaka te nga na mona bango bongo te baza bato lokwa bino donc bakoki kopengwama parce que baza parfait hein soki ye sukutu batontai soit disons batontai na satana bongo bino moko bato lokwa ngai awa satana ko tonte bino te et ça ne sert à rien de critiquer Mike azali ndoki aviolaka oh toi t'as des photos soi-disant de sa maison. Comment tu as fait pour procurer les photos de sa maison? Comment tu as fait ça? Donc cela signifie, il y avait des gens qui étaient chez lui, ils ont photographié, ensuite ils t'ont envoyé des messages, et des photos, c'est tout. C'est simple. Et c'est quoi? Yo, ça, dans la photo, il y a un qu'on a eu. Aux autres, les sous-chantage, aux autres, ils ont net. Mais ce mais il peut te porter plainte. Aux autres, la droit de publier un qu'on y a mototé sans consentement, mais comment les Congolais ont réfléchi franchement dans ce monde? Mais c'est pathétique. Il y a des Congolais qui réfléchir. Le coup, la net, ils battent mais c'est pas normal. Bolana. Est-ce que vous écoutez? Mbetonaï, Azana donc photo ya Mbetonaï. Azapena soit disant photo ici ka bago la na bago filmani donc c'est ndinga lingala ko filmani c'est-à-dire se filmer entre eux en fait tant oza ko bazala ki ko filmani c'est-à-dire que se filmer bango mibale cela signifie moi ça n'est pas acquis consentement puisque bazaki ko filmani cela signifie moi ça n'a pas yebaki que non baza ko filmer mai pa yebi que aza ko filmer donc bango mibale bazaki consentant aussi ko yo oza ko zwa ko susu vidéo la o bango mibale basalaki bolingo na bango ba filmane na bango yo oza ko susu na moto ala tindeli yo azazo baza mbayelete moto ala soit disant je parle dans le sens que où c'est vrai que ça existe ce genre de truc que vous êtes en train de parler si ça existe je parle dans le sens où ça existe. Mais si ça n'existait pas, encore double infraction aux Agosala. Parce que, un, on a inventé histoire. Deux, donc, aux Agos discriminer. Aux Agosala discrimination. Aux Agosala, on est diffamation. Aux Agosala, il y a tel mot, des mots, donc je ne sais pas, je cherche même des mots pour employer ce que je veux m'exprimer. Ça n'a aucun sens. Parce que, oh, ils go sala wana, ils sont dangereux. Bo sala ga makambo teka apona go sala. Bo sala ga makambo na ndenge ya logique, na ndenge ya sens logique. C'est-à-dire, yo yebi que non, on a raison. Banda ko suivre, excusez-moi, d'abord procédure. Banda na liboso ko porter plainte dans la police. C'est ça. Yo, ozan no kutu na preuve te, nini te. Obandi mbalamango ko attaquer bon ozana na preuve te basala ka bongo te bakendaka nanu na tribunal na la police ba porter plainte ensuite la police akozwa mikanda na yo atindi yango na tribunal c'est comme ça que ça fonctionne tango police aza ko tinda mikanda na tribunal ce ko pesa yo date non d'abord tribunal pardon la police d'abord qui ne kotala moto yo porter plainte bako bengi ça y est ce qui y peut apesi avina ye ba moni que non avina donc binomi balé ozana ba avis équivalent bako tinda ngo siko na tribunal parce que des fois makamusu su police ako katango kaka sur place mais makamusu su ka police a lui non o eza su bisoté photo ki nango na tribunal c'est tribunal comme ta okata yango
et les kakabongo net et pe sabino ba zelti net et pe sabino ma papoute ya roya loba bilobela na net. Il faut vous aller intelligent et intelligente. Eza mayel était ya roya memaramaramo buzoba. Oh il faut appeler ça tel somme bouillé. Oh après ba sali au reproche par rapport à somme ozo loba so oh non ngana zo lingambongo te mais ozo lingambongo te pourquoi tu demandes encore l'argent? Soko lingambongo te. Tolan. Fini kibo. Nasaki. Oh, papa je suis là. Ya alors, na makamba pe nga nebi so ko na makamba mo penya. Bota ba te bien au début makamba penya ba ka contre pasteur. Na siba na ba ngoni so ba lukina mo penya. Po ya alors, tango junior ka na tango ko junior ka be parce que yepe mo na senga ki mbongo. Ayebi sa frère maka pesa mbongo. Et oui. 2005 kote mobile ya fiwa na so bi ko mo fi online. Mobile ya fiwa na ko yemoko. Po abonde ya ko chango te ata mwasi na ngamta contacta kiyo ko chate ngana tiki no sama boka nzambe na ke poyo pope na chama ka mwasi na tindenga te ya yepete mtati ndelinga mais pona chate yepepe sanga 500 oui tout ça la bongo. Oui. Oh pour la chatter il faut passer 500 mais c'est ridicule. En fait soit c'est mise en scène, soit c'est histoire moko imaginée, soit c'est vrai mais tu veux escroquer les gens. D'abord va pesa yo bambong ouais parce que boyebi na YouTube la rekota ga ba pesa yo bambong après si manango lobi na na bongi si ba photo ndenge nanu asalaga moura a le bureau azana ba preuve a bandi ko le bazala ba preuve sur Panzu ta après yo ko changer oh non nazaka na ba preuve na kata chombo moko boye ba yibanga yango. Eh ben Seigneur. Écoutez, franchement, c'est ridicule. Cette histoire-là, c'est pathétique. Déjà, je voulais pas en faire une vidéo sur ça pour en parler tout ça. Dès que j'ai entendu dès que j'ai regardé cette vidéo, dès que j'ai entendu tous ces propos ridicules, ça m'a fait marrer quoi. Et ça me décourage de voir comment beaucoup de femmes africaines profitent sur des choses insensées juste pour de l'argent en fait. Parce que pour nanga hein donc moi sur arrose la gaga maïga koya a tapé crise ce qui n'a pas raisonné hein parce que jusque là nan proche ya Mike ba exprimer tes raisons nan goût yemo pe Mike a exprimer raison te vraiment raison exactement te mais moi so banda kaka koloba oh ezali ponga na tindela ezali po ya tindela Mike ba preuve ya dago ya Mike non elogo bato baza kolobolo ezali parce que comment on nani ndeko na yewe ya azala alati la bleu et lamba bleu pour le à soi disant BBC makamo sur ye elongo ye hein Moïse Mbiye voilà elongo Moïse Mbiye et comme bisiko moi c'est oh non parce que faut arrêter quoi, faut arrêter ça, faut arrêter. Bon, je peux comprendre beau traiter de violeur parce que voilà, il a frappé son ex-femme, tout ça. Hein. Je peux comprendre tout ce qu'il pouvait dire. Hein. C'est bien beau de parler, mais nous, bon, moi personnellement, franchement, Mike il a ses torts, il a ses raisons aussi. Voilà. Donc on peut pas tout dire que tout ce que Mike a fait c'était faux et pardon c'était mauvais. Tout ce que Mpenya, tout ce qu'elle a fait, c'était parfait. Voilà. Non, faut arrêter ça. Il y a des choses que Mpenya a fait, c'était mauvais. Hein, c'était mauvaise, quoi. Elle a fait des mauvaises choses. Faut reconnaître cela. Voilà. Donc, il y a des trucs aussi, Mike a fait, c'était mauvais. Mais cela ne signifie pas, faut condamner seulement Mike. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Parce que binondingo bozawana soki zaki tata na yoto ndeko na mobali okolinga te ba exposer bongo hein. Hein? Ce qui pèse à la qui peut canana net Mike Mpenya olinga pete d'ailleurs ce n'est pas Mike qui a exposé Mpenya, disons la vérité. Mpenya elle sait s'exposer elle-même avec des gens qu'elle était amie avec, elle a couché avec eux et du coup voilà, ça n'a rien à voir avec Mike. Il faut arrêter ça. Non mais vous voulez tout mélanger, vous mélangez l'histoire de Mpenya avec ses sextapes avec Mike. Non, faut arrêter ça. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est sûr, cette affaire-là, il faudra, moi personnellement, franchement, ce qui me fait mal, c'est de voir YouTube Yaba africain
ezalaka kaka na ba connerie ya kosakana te. Okomona ba mindele botala na poto, botala ba YouTube mingi. Je dis pas que ba mindele baza parfait, basala ka ba bosoto te, ba kama ba section non. Na ba télé na bango to mona kango. Na ba site to mona biloko na bango buzoba ba lingi trop ba biloko ba sexe wala. Mais ce qui est sûr na YouTube au mona mondele au mona ba asiatique, ba européen, ba américain, surtout ba asiatique na ba européen. Ba asiatique au mona bango basala ba vidéo ya koseka. Ba vidéo ya ba challenge au mona bango bazo sala ba vidéo ya kolamba biloko ya kolia ba nini tout ça baza ko présenter biloko ebele au mona bango ba sala biloko moko très drôle au mona na poto même pe na Asie bazo sala ba nano surtout na Amérique aussi bazo laksa bato ndenge nini ba kelaka ba logiciel ba application ba biloko bongo na net na YouTube. Au moins, ça là, très intéressant. Mais qu'est-ce que pas ba congolais? Au moins, naga politique, il y a polémique plutôt, j'allais dire. Polémique, il y a polémique. Il y a musique, il y a musique, il y a musique. Jamais quelque chose où il y a ndengenini collection moto az projet il y a au Fongola comment on appelle ça? À Fongola genre entreprise naie. Au moins, n'a jamais ici comme on va histoire il y a bien na bien monté, tout ça. Non, toujours kaka ya kufinga, ya kutonga, ya kuchola, ya kusonana, ya kuloba buzoba. Ah, ça c'est priorité chez nous, hein, frère. Ya kuloba buzoba mini. C'est pas normal, franchement. On va pas perdre notre temps tout le temps. Ya kusala ba buzz ou blog buzoba boy. Oh, beaucoup prouver. Pourquoi vous voulez prouver que non, Mike Kalamba, c'est un faux pasteur? Pourquoi vous... Donc, qui ne sait pas que Mike Kalamba, il n'est pas proche de Dieu? Qui ne sait pas ça? Pourquoi vous voulez toujours démontrer que non, ces gens-là sont des faux? Alors que pendant ce temps, vous-même, vous n'êtes pas parfait. Ce qui te tel malam, peut-être pe na banda on a bino, bo liaka bato, bo zali ba cannibal, to yebite. Mais bo za la ne la ga bato misusu. Po ebele baza ba cannibal, mais ba bomba maka. Na poto to mona tola voisin no yazalaki cannibal ya mundele aliaka bato mais o mone mbote mais nzoka nde cannibal o mona pe boye nzoka ta zalaka sataniste oyeba pete parce que moi je me souviens tant on a osala nazalaka na osala na kacha ba résine tout ça na ezwa moto fallait to kinde ko réparer ba dégâts wana ya moto wana parce que pyromane moko ba tchaka moto na kati donc ne ko réparer ezaki na cave donc heureusement donc réparer ba dégâts wana donc il fallait te dégager ba affaire ya bato ezala kati ba cave fallait tout na chaque locataire tout ni bango bon est-ce que bozana clé to maman moko boya mobange na mobane ya mobange ba pesi biso ba clé to ke fongola cave na bango to fongola cave to di ba to tuni to boka biloko nyoso andimi bo boka ba buku to zo ba buku wala siko to kenda nango na esika ba boka biloko na déchetterie kuna to kende nango boy to banda ko boka tutaka ba livre ya ba satanique donc ndeng ya ba satanisme livre ya satanisme donc bazo laksa na kacha ba livre bazo laksa ndeng ni ko boka la moto ba kindoki ko boka la moto ba so elekela soko moni ba mi banyango mi banyemo normal ba donc bato moko be normal c'est oronji maté que non bato basala makambo gi satanisme oronji maté oui donc bino pende bozala na ba vinda bino to yebi bino te mais bolingi ko landela o ya bato misusu franchement c'est incroyable botika nzambe ye moko a exposé bango tout se paye ici bas bino tem to bo foot sa bango so boza ko forcer boyer c'est que bino ndem to za mabe ko leka ba Mike parce que c'est pas normal. Vous perdez votre temps. Na ko kenda ko sala ba photo na kati ya ko kanga plutôt ba photo na kati ya chambre na ye. C'est que bo kanela ekala. C'est que bino bo kenda na mission ndenge pe kaka. D'ailleurs ndenge pe kana monaka moi sur alobaka mobile na sûr. Tellement moi sango moi si na ye azaka sûr na mobile na ye ayebek ite mobile na ko tromper yete. Et ça la passe na basi ya mitema mabe. Babi pour ni ya aza sûr azu mobali ya bien boyé a okumisa na miso bato. Il fallait pas démontrer que non mobali wana biso to lala na ye to lakisa yo que non mobali aza ya yoti.
Mais c'est ce qu'elles ont fait. Bah, ce qui peut passer, qui peut la qui ce qui peut domination. Parce qu'il y a des femmes qui, elles ont des dominations, ce boye bien côté. Ils ont quand même des domination pour dominer Mibal. Et bah si. Ils ont bassi et belé, bah ça, les la domination. Bah, qu'il y a une domination pour dominer Mibal, bah, bimsa, bah, on a pas poche. Surtout, bah, c'est bah, côté ramingi, bah, disco. Bah, boîte de nuit. Il y a un la côté rabilo, parce que naïbi, no, bah, tcharabi bembe. Ya bana to ya ba na ngamo isi na mona ngobu na miso nanga ne ba kota cercueil ya mwana na kati ba boîte de nuit na to banga ngana muninga nanga ya wana kota ba discote ba boîte de nuit na kota yangote bo isa dangereux bilowa parce que moi ça na oyo ya mobane ya sur wana na mobane ya akilala na mwasi mususu na soki hôtel soki pe wape to yebite. Mais moi, si on a eu la mobile, on a filmé mobile yango ndinga za woken. Ali a du vidéo à publier. Cela, ça veut dire quoi? Alexis, moi, c'est no money. On dit que mobile a sur money, on a démontré que non. Aza sur aza yoté. Parce que moi, sinde, a kende ko exposer li banda, na zana mobile nga sur. Non, abeta ki tolo que mobile na aza sur ya ye. Mais si ko base mitema ma bay. Balinga kite que non. Que mobile on a fois à la kaka yé. Voilà où ça emmène. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi des femmes, certaines femmes, je ne généralise pas, certaines femmes veulent prouver que non, ces gens-là sont des faux pasteurs, c'est ce faux. Et botika bizalen, yeso la bangote, bizalen na bangonde mutoleksa bazal ba faux pasteur. Mais bino boza ko forcer bizalen na bango ezala kaka mabe. C'est que bino mtoza mabe. Botala ngata on a tala ba vidéo ba faux pasteur msomona faux pasteur azo bengi sa basi ba ko sur la mbulumbu na wana za faux pasteur omona mwasi pe zoba ya mukolo mwana mukete alongoli pe bilamba na miso bato bandale bazo ko chokuta ina se ba ko fina yi bantuntu na miso bato ye pe oh nzamba bikisi ngai mususu pe zoba pasta koti na kati soki conteneur soki pe tono soki pe libundu soki pe nini ala koti ya sokoli soki pa subaki daga soki pa nenaki to yebite abimi ala zuma yiwana fu apesi bandimine bamela. Ça c'est faux pasteur po bizale zo monana. Mais bino nanu bomoni bizale liya bo sotote sur maigi ndenge baza ko melisa bato biloko bongonde basa ndenge bake kata bato mitu bozo mona yango te. Mais boza ko forcer bon laksa ki non bango baza bandumba bango ko sala nana mwasi biloko ya bo sote pekisama et pekisa bible wapi bon laksa na verset moko boye oyo bible za ko loba ko lala nana mwasi eza lisumu ezate aza moto azana d'ailleurs loi ya liboso eza nde wana eza digi pour preuve tango nzamba sali adona Eva ibisi bango nini multipliez-vous bango ba ko multiplier on de na maloba oh chérie je t'aime tout allez bébé abotami non ba ko multiplier na ko sala digi c'est comme ça que ça marche. Arrêtez de forcer à prouver que ces gens-là sont des faux pasteurs parce que pendant que vous forcez cela signifie c'est vous des méchants. Et vous êtes des méchantes aussi. Parce qu'ils ont mis balle, il n'y a pas que des femmes. Parce qu'il y a des hommes même qui détestent Mike, les Kalamba et tout ça. Et l'autre là, Moïse, Mbiye et papa pasteur comme Denis. Enfin, Denis, ça se voit déjà que c'est un faux pasteur. Donc, et belé, pasteur là. Excusez-moi. Mi balle, belé, bandi me belé, au moins, ils appellent ma balle, mais sous bazar, lingomba na bango. Je donne un exemple. Mike Azaka na bato mo na bato na ye na kata lingomba na ye. Amoni bizali ya moi moto moko bizaki bien ta bengani ye. Moto wana ba bengani wana siko mona a koluka sala nyoso pona a ridiculiser Mike. C'est possible. Donc franchement je suis triste quoi. Je suis vraiment triste Yaroyoka. Moi si ya boya zoloba ba pesa telle somme pour abîmer sa photo. Attends, baba. Oh, après ça, baba violet. Hein? Oh, écoutez, oui, Eh, tout ça la bongo. Bon,
tout ça la bongo bato nyos na bien même ba journée même papa sango soit dans dossier na yo mo boye ministre mo boye ba ki to ba papa ça na mo ya kezani em so rolo ba nem so pas rolo baté ba benga ngo coupa ko to so ko yambi invité o yambi invité yo mto ko lukaye o yambi me na suka na ngo fa peso bongo na journalisme a Congo za bongo za TV5 ti boyo ki oh ba journalisme na Congo ezalaka bo donc moi suis aza okanta azali asalaka na télévision mama oza moto ya YouTube ozali osalaka la télé te osalaka na YouTube eza télé te YouTube ezali plateforme ya média eza iloko mo YouTube eza iloko mo ko utiliser pour ça la publicité en réalité normalement et TV eza iloko mususu mais est comme intégré na YouTube c'est-à-dire au côté la biloko na live direct mais yo est-ce que au sala ba émission ni kaka ko loba ko finga na ba live wana eza émission te wana eza live ya et voilà eza freestyle eza émission te voilà wana eza ngo live eza ngo ba direct au sala pas le direct comme télévision non c'est différent faut pas confondre télévision na ba live na bino ya ba direct na bino ya YouTube eza même chose te eza kwa neti yo ke sala na Facebook live na yo lobi que non oza na télévision mais non faut arrêter ça faut arrêter à un moment faut grandir oh eza nango France machete et ah eza télévision ya Congo mais n'importe quoi quelle télévision oza kutina diplôme te oza même pas la diplôme au côté lango kutu kela cité mais tu parles comme si au salé lango kela si. Faut arrêter ça, faut arrêter de vous ridiculiser. Botala ba ninga misusu net ba ivoirien ndenge ba sala ba émission na bango. Ça c'est émission. Ba pexi binote bolo ba voilà, ça c'est émission. Bien exposé, plateau est bien propre, plateau est ba caméra est bien HD, haute dimension, voilà, décoration, n'en parlons même pas propre. Yo, au fan non si ma portable na yo, bazo mo na yo te, au le besoin la télévision. Mais il faut être pathétique. Boyok. Non, c'est pédaté, non, c'est pas tant, on m'a dit, mais qui 2500, il y en a combien à 4000, ben, c'est une vérité, n'a pas natina. Tant à 2500 pas matisi sur 4000 et tant bango baba ok te pesa 4000 bango ba armata so notre pesa oui pesa ngai 8000 armata donc on va ko matisa. T'es pathétique. On les a distribués dans Sengaki, oui, dans Senga 2500. Vous entendez? À Sengaki 2500. Attends. Yo, au Senga 2500, pour quelle raison? Bah, Senga attends. Yango bo bundela la dignité ya basi, to bo bundela la mbongo. Parce que c'est pour ça je n'arrive pas à y croire que non, basi misusu ba viola bon à cause de bino ba maloba boy. Parce que nga soki moi si aboya yelinga le binango azo banga ata zaki na raison azo bango na ngina senga item na ondima ota parce que yo zo luka nan mbongo zo luka o soko la dignité na yote dignité ba somba ngote mais yo zo teka dignité donc c'est que okendaki kuna na projet donc Mike a viola bato wana te to a viola yote parce que ba senga mbongo te ceux qui ba suivre moto moko boye ba salir moto moko boye ba senga mbongo te ba banarana na tribunal na police tribunal après là juge mtako loba bon yo lokolo sali faut dédommager yo ko senga mbongo na volonté na yote ezala rati tout là tant bantim ba pesa 2500 na comme na 4000 bien en haut même moto atinde linga biloko nyoso ayebi kina senga 2500 bo bona bino loko sati. Même moto a tindeli bango, a tindeli ye biloko wana, a yebi ki ya sengaki 2500. Ça veut dire qu'ils ont cop na bango. Donc bino bo sala rabali cop na bino na YouTube, bo kena bo tinda rabato ba kena kolala na mibali wana parce que bo yebi ki no baza ba pasta baza na bambango, so boke bo lali na bango. Allez bodui ba information ya cc bukangi moi ba photo na chambre nini ozo kosa mobile ngo nzoka nde bo me pona bo memango na YouTube bo sala ba buzz bo sala ba chantage ya mbongo eza malamu te ba vivre à boité na c'est pas normal vous péchez sans le savoir bolana
Yeah, beaucoup de bakanga 12 ans. Mais le baba kozela bakango c'est parce que tala Congo Congo les deux Congo là ça fonctionne très mal. Hein? Tozala ba président moko ya nzala ba misusu tête lokola soso ba misusu libumu evimba lokola grenouille donc ba kansaka na ba poche na bango. C'est normal. Po ba yebi o to tia ba loi nini ba tia wana. Loi mo baza ba incapable ba construire neti ba bengo nini ba biloko comment on appelle ça putain. Ah là là. Ba construire neti les prisons ba construire ba boloko, ba boloko moderne, pas ba boloko la yekin fendi la wana o koti bo ntsonga tout vebe chozolo donc cadavre. C'est pas ça. C'est pas normal. Talaga yobo ko du dak zwaraga soki kaka ok prison ya Congo. Les deux Congo je parle. Tango ko taka prison ya deux Congo. Avant ko to kitela ici ka ba nano bazali. Ba prisonnier bazali. Tango zo chaka likolo kaka na kati ya boloko we. Chou. Avant ko to koma wuna solo wana déjà ya prison wana. Et becho zolo. Ta neta giflo mbata ya Hulk. Ça imagine déjà ça. Voilà kaka l'entrée hein. Ce que kota suko na kati suko mawa. Donc ya konda na minute. Po ntsonga tout vi wana solo wana ya nye wana. Ya donc solo ya tout vi wana. Et ko kondisa yo. Bo tala ningi baliaka loso ya poto. O mwa ba bakisi soki na nini na l'huile. Wana bilo wa olia. Baza ba prisonnier certes. Même na poto kutu ba prisonnier ba lesa bango kitoko. Na Amérique kutu ba bandi ya ba criminel ndenga ko sakante baza ba lesa bango bien. Au moins na bato muso ba kota boloko kuna baza na bango ba criminalité ba bo sala eloko mabete. Mais le quoi ka ba tata moko boya baza mi kontina ba Afrique wana ba kangisa bato pour le plaisir. Bato ba koma ko nyoka mana ba boloko. Ba liaka siko mi shigimbila. C'est pas normal. Donc bato wana lokola balala kana basi lokola ti bino bato boya ba neto yo bato lokuta voilà be yango na bino basi ya ba neto yo bokuma minoko boya na ba YouTube ko finga ka sans réfléchir. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Il y a des gens qui battent pour na to longola soni ndenge ba mindele baza ko seka biso tozali capable de se défendre, il faut ce qui kaka guerre ezali bo to ke benga ba mindele wo ya ko sunga biso to lila kwa ba 60 to benga mindele ba ko sunga biso toza incapable de créer ba mindoki ya makasi alors que toza na bato baza mayele. Mais na ba YouTube okomona jamais YouTube congolais akenda ko luka sujet très intéressant. Okomona donc batonyo so ya YouTube akangama kaka na polémique. Ce qui est makambo ya ba pastate, c'est que ça makambo ya ba musique, c'est tout. Il y a que deux choses là. Pasta na musique na YouTube. Okomona donc ça c'est des choses qui fonctionnent. Pour na ba le vélo politique. Nzambe na isa rare. Wana il faut vraiment satana beta mukinza moko be mpong. Wale wana omona ba yebi ke lo Congo ils ont ba problème. C'est rare au monde bato ba sula makambo ya Congo. C'est rare. C'est rare. Hein? Les gens préfèrent passer leur temps au monde. Bah lever la association. Bah association on peut ba tchaka la on peut leur mais bah lever la association. Pendant ce temps il y a des gens qui souffrent. Au lieu d'attaquer là où vous devez attaquer. Vous devez vraiment attaquer d'abord les présidents. Vous devez attaquer les gens, soi-disant les dirigeants, parce que quand on parle des dirigeants, c'est eux qui dirigent le pays. Mais ils sont incapables de construire des routes, ils sont incapables de construire des écoles, ils sont incapables de construire des universités, kenera na ba école mo na bana ba fanda na mabele, ba musu ba fanda na kacha madusu, ba musu ba fanda likolo ba fenêtre, et ça c'est l'école, ça c'est l'éducation. Au lieu de dénoncer tout ça, vous préférez perdre votre temps, il y a ba pasta le coup. Bino nem to pesa ba pasta on a le coup parce que vous parlez que d'eux. Parce que sachez-le, au moins ba pasta là. Pour la base, s'il a vraiment valeur, faut pas lever la bango. Parce que tant que lever la bango, on peut ça bango sous ba buzz, on peut ça bango sous ba visibilité morobo et zangatina.
Vous perdez votre temps à parler sur ces gens-là. Il faut dénoncer, ou dénoncer dans le sens que non, pasteur ouais atei mabe, pasteur atei aga mbongo. Oh tchabo, non, boloba non. Bandimi bokendaka na ba église o ba senga bino mbongo te, bokendaka kuna te. C'est ça c'est comme ça qu'on dénonce. Mais toi tu envoies des gens d'aller dans la maison de soi-disant pasteur on a. Allah lana pasteur on a. Akanga so photo na pasteur. Apo boya kana na net bossa les sous chantage. Et yo kati ba opé raison, même le tribunal go opé raison te. Bon, nengi to yebe ba Afrique voilà. Il y a bolago total. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Bah youtubeuse, na bah youtubeur. Changez votre... Je parle des youtubeuses et youtubeurs congolais. Changez votre méthode. Parce que bah méthode est commis à bon soto. Ils ont une méthode normale. Ils ont son. T'as là bah ivoirien, bah youtubeur na bah on dingue bah salara makam d'abord. Au moins na bah salara bah micro trottoir. Mais t'as là congolais salara micro trottoir rare. Parce que Congolais lingaka c'est comme si Congolais zali wana timwa falansa moko boy. Donc so ikaka lelo kaka amoni moi faute moko bezali quelque part écriture ako salo même plus de 15 vidéos sur analyse kaka pona kaka faute moko na ezali. Donc plus de 20 chaînes ou 30 voire même 100 chaînes congolais o ezana YouTube ba ko salo analyse. Bango nyonso ba ko kangamaka na sujet wana ya faute wana. Au lieu, c'est ridicule, quoi, franchement. Des fois, je ne comprends pas ces gens-là. Pourquoi vous perdez votre temps sur des choses inutiles? Hein? Pourquoi? Non, franchement, tant que chantage, on peut pas ça là. Hein? Tout là, non, oui. Ok, ce que comme ce sont la bloqué que finalement n'a pas alors pas la maman. Comment on a gagné la copine de commenter. Donc n'engue pasteur a violé ba sera bateau. Ba si à ma bala. Non, attends. A violé moi si à libal, au le bien moi c'est libala. Moi c'est libala, il y a quel lugani nanda ou ya pasteur. Pasteur, faut voyer ba moi ce qui pasteur a bandi ko benga moi si à libala nanda ko na ye, c'est que moi c'est libala pas lingi. Parce que pasteur a droit ya ko bengi sa moto na moi si ya batoté, to moi si mususu te na ndako na ye. Pour makambo qui passe te souke la kaka na l'église. Après l'église, ils ont reçu makambo qui passe tati. Parce que ils ont le rôle mécanicien. Mécanicien pour na bongsa mutu ka bongsa ngo na ndako na yete. A bongsa ngo na atelier na ye ya musala. A ozolo bate non. A ozolo bate na client na ye zo mutu ka no memango na ndako na bongsa. Non. Mais ma mutuka na yo na atelier na nga na robongisa ngokuna. C'est comme ça que ça se passe. Donc ceux qui passent ta bandi ko bengisa moi si na ndako na ye, c'est que moi si wana ke na boule pe a démontrer que non passe na za le kuta. Ben a comme pe kuna pour na démontrer ye na passe ta betani mankindi. Si malango ya comme ko lobo non passe ta za boya za bo. Yo kendaki pona nana tindaki yo. Yo poza mabe. Oyebaki kozali moi si ya ndako. Nana tindi yo kende. Faut pas accuser les gens. Hey, moi personnellement, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Comment il s'appelle? Mike est méchant, Mike est démon, c'est un faux pasteur. Oui. Bref, ça peut être vrai tout comme pas. Même si c'est un faux pasteur. Mais vous croyez que vous êtes meilleur que Mike? Non. Vous n'êtes pas meilleur. Yo bo déjà que non, azako violé moi c'est Alibala. Ah, viol en bolo bagane ndingi na sens nini. Parce que viol les ana ba sens c'est belé. Et cause à viol verbal, violence verbale, et cause à la violence conjugale, violence il y a ma kofi penza ba tout est là, bon, c'est que viol wala yo za ko moi c'est à ma bala. To le ex na yi. Moi c'est mo bala quelque part. Moi c'est ngo akena ndako ya Mike. Allez ba se ba beti mankidi bien là, a sepeli nango, tango azozonga na ndako na ya kelobo, a lever le côté, a bombeli mobali na yi. Azonga rapeka kuna mikolo nyoso ba beteki mankidi. Après, Mikolo leki, ye soki, allez, banda ko lobo, soki mobala ayo découvrir véritable comment le bon non a violé kingai. Bon, c'est trop facile à accuser des gens, hein, franchement, surtout les femmes. Parce que les femmes, une fois qu'ils sont accusés, la likambo, pou, et cause donc, police a redouro kaka ya vrai. Et ils allaient l'écouter comme un vrai. C'est trop facile. Une femme peut accuser un homme sur violence facilement, hein. Ça, c'est un truc couramment. Alors, on le voit. Net, il y a Pecho, il y a Beta Abalo, il y a Staro, comment il s'appelle?
Neymar. Moi, si moko boye, kabwe. Ye moko kutu, ake, na chambre ya Neymar. Alors, a tchaki dia caméra na ye moko azuti, pona filmer Neymar. Ake, Neymar a baigné na chambre. Ba yebani na bango, ba yebani bango. Ba yebani na bango. C'est ko pana beta makili ye na Neymar, abandi ko beta Neymar, ba mbata. Abandi ko bete ba coup, tout ça. Na vidéo, tozo mona na vidéo. Ko, donc, abandi, c'est ko Neymar azo tindika ye, pona, parce que moi, ça zali violente. Allez, c'est quoi l'équipe là? Moi, c'est quoi du vidéo la publier le bureau de la Neymar ndenge azali go violer ah bête. D'ailleurs, bah toi ça moi c'est ouais pardon. Non, franchement, il y a des femmes quand vous faites des choses comme ça là, franchement, réfléchissez avant de le faire. Parce que yo koki jamais ko loba ke non azo violer basi à ma bala na bengi si bango na ndako na. Bobo kangi ba photo te. Na bengi si basi à ma bala na ndako ya Mike. Et ça Mike non? OK. Si ko bango basa babala ba kendeki pona nini? Baza basi ya mabala pona ba kentala moi ça libala hein. Pona ke ndako ya pasta il faut que na mobali na ye ya ndako. Yo so mo kinde yo moko na ipa pasta so mobali c'est que OK okendeli likambo moko boye ya c'est parce que yebi que non kuna pasta ba pasta na ba yebi biloko moko ba kisi moko beso ba meli yango ba so ba zu moi si ba pasta ba lelambi soki encore anguru soki ansade so ba zweli binongo bo so akangi moi libala mais moi libala ya ba boya ka mibanda bango ya mandao po ba si ebele ba lingi bilengi nzoto bo tika okosa pe bato bilengi nzoto ba lingi au moins moi si so azomona mobali azo beta susu bien te akoluka tromper na mobali mususu ake megana pasta soki pasta beti mankidi bien pou atikali na ina mobali wana na pasta akomo boya mobali na ndako. Au lieu aider mobile na yenda ko lebani non mobile na ngai na moni mikolo za moi trop faible to sala boye pona okoma makasi jamais kosunga au mona bano finga susu mobile tango zo finga mobile moral na epezo kita OK force na epe ya se ezo kita donc moi epe asala pe bien te parce que asa calme te ya on etinda ka pe basi biso wala mobile abeta bankidi boyezo simba te bon ça qui tromper mobile. Après réseau retourner parce que là ça la anga bien té donc passe comme tu as salé bien et après ça dit comme passe ta boyer passe ta violenga les femmes d'aujourd'hui Seigneur bon la tigre parce que je trouve cette histoire trop louche donc c'est pour ça en fait j'ai voulu faire cette vidéo pour exprimer mon avis parce que moi je suis pas tout ce que vous dites là, Mike Boye, Mike, ça c'est des conneries, c'est des blablata. Parce que ngata la yo kabaka boye, ça va chantage ya bon. Mais comment je peux vous donner raison? Mais pour moi vous êtes des idiots et des idiotes pardon. C'est au sala mobile chantage ya boye. C'est aux idiotes. Il faut que au tribunal ba sala ngopona ni. Ba o yo le balanga na ba Congo na OK porter plainte et aussi malango bon faut arrêter ça il y a un beau tchaka ba bonbon na bité moi ça le barabongo aza moi so aza le kuta parce que yo soko yebo ça na raison il faut que kende ko porter plainte et ça bon au gagner te porter c'est ça parce que okoki jamais ko le gana nano ya ba erreur rebelle basi ba perdaga et ça pona bongo parce que avant à kenena à porter plainte yesa bimisi diama kambo belé na net ndenge petite voilà peu soit là opposé à Mopenya comment peut ça petite il y a Moïse one donc il y a banda ko popola belé na net allez il va ko ba tindi qui photo il va ko ya mulumbo boum ba ke doit ex moi si moko boye ako sala pe ayimba pe pa Moïse guna allez ba azam moi net moi bêtise moko boye yebe ba bimisi tout moi ça ngana innocente asala ne lorote ba bi non c'est bon de pizza pardon c'est pour ça que je dis moi ça là peut-être parce que à commander moto moko boya calme tout ça moi je dis cette femme là elle devait porter plainte parce que elle fallait pas tika bongo moi si musu soit pas o ya porter ki Moïse plainte moi si musu a sala pas Moïse wana ko yimba na yiti se communiquer pezana yeba bimisa ba lele lumbu boye awa binela mobali na yidu nga moi personnellement moi cette fois qu'il est porter plainte parce que ils ont normalité parce que moi ça nazali innocente asaline loroté ba bimisa biloro ne boye alors qu'affaire ezalaki comment il s'appelle plutôt
petit wala anza comme ni peso kimanga bref akenda ko to bimana kadoko soki kadoko ba petit azaka ba mbila wala ba petit soda wala. Oh, Seigneur. Non, franchement, il y a des gens qui sont pas sérieux dans ce monde, quoi. Bon, je vous laisse. Peace and love. Nzamba bate labino. Qui m'apaise en abino. Peace.